tambo asimbi faire rigola comme pas possible. Na inevi na nga mobimba. Na zano kese héritier te na no kese ya faire rigola. Mo na linga été et puis na lobango faire rigola ba kotika ba beta générique monter ça succès makasi na mbongo. Atena ba popo mo boy orozwa idete. Olalika bola mukyo lobo l'équipe Bill Clinton. Olalika bola mukyo cheke oleki c'est le scrum abora koyi. Koyi mikoti lelo na mboko. Exact. Monde entier. Ya ba cri o sali succès na monde. Ba koyi miko wana blagité. Bercy ça non na crimo ya malonga boira te. Cri ya Bercy ya danger fini sozo yo kango et repese lengi na kindaki na fête banasi. Nde naza boye na kindaki Belgique pour na camion na nga na Vex. To chaka camion na mai na Belgique. Na somi camion en Allemagne, joli de grâce à Yebi, camarade ya kosa non sa moto na témérité watanabe. Mais sinon par rapport il y a ba voice bi maki cha place to mi boy aka fulek maman qui moto mais magi na potérité watanabe ba retrouver été. Avant 2 semaines ya ozonga la bangwa Bercy monanité. Atikali pe komi la ki s'était place à ba spéculation te bi magi atikali komi la ki s'était. Donc fallait hériter à l'autre na ndoto ke yake ndeko soma mutuka na Allemagne. Sans pour autant yo benga patron na yo. Et puis yo ko somba mutuka ndeni bino boala ba contrat na ba concert bo robeta. Yo ke na poto ko na musala wana. Clégie, do la pe o condamner Bercy au monde que quelque part après cause la paix erreur paix à part goga pour ba yé poto atiki bango libre. Siko na bisela. Fallait pas tika bango libre. Na bisela non, na ndenge pena pembe. Tout sur la pena, tout sur la pena la normalité des choses. Ouais. Bah puisque même groupe la France allait ba kangel bon hôtel. On a la reconnaissance marambo ba na ba école en école primaire. OK. Faut comprendre, faut comprendre non SM bon moto. Mais ça non na bon moto té. Avant la ba ndopé c'est Bercy conseil, faut Bercy azon antique accompagne nan SM. OK. Comprendre quoi SM à comprendre non peut c'est il mutano na aza immoral vraiment ce que ça au PC conseil ndeni siko asipamo par exemple supposer parce que le Congo est grand so supposons par exemple Bercy na salle le mot bébé en danger immoralité na ye bimarara à part oh watate oh faire été mais Bercy mon da sala libanga ekanga mais tellement c'est conscient a même on gagne conscience batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata maboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes de notre chaîne Congo Essengo officielle télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante Cathy Fola, maman Popo, la maman de la nation, la côté de Bino, la Bino, vraiment le loto est au solo là. Ici sur Keo Télévision, nous sommes derrière les actualités. En sorte de telle en sorte que Tozalarawana pour nous payer Sabino vraiment repas aux frais bio. Merci beaucoup. Derrière la caméra nous avons Armel et puis la régie Berli Vengamete, Berli Valingara, Batalara Chrono. Et aujourd'hui je ne suis pas seule. Merci aussi à mon boss Papa Clovis et Fimpa. Merci pour la confiance. Merci pour les opportunités parce que Ekoye Belé. Équipe Mobimba Yaki aux télévisions. Jean-Sil Wonda. Merci à toi. Merci à Clégie Zéhi. C'est mon commencement de la presse et autres Zanaï Awana Plateau Nanga. Amen Panzelanga Penza caméra. Fongole Langa s'il te plaît. Akotara maman. Pour y aller à la show.
mikolo ana 600 mabe na ebiso tellement moto mais na suka to kita Clégisé ce mo komboso de la presse. Bonjour. Bonjour Kati Folama Popo. Bonjour na batutu ba Olanda biso batutu bazawa et pourquoi pas Mayamoto Gampo. Mayamoto na yokaki Clégisé senga abi botonga inga bien. Totongo kitoko. Mayamoto. Est-ce que ça fait ani? Atala rande biso tout. Oh là là. Go. Fiona Kati ça bien. Mais l'homme bon on ça la maramuneza Kati. Tu as vu que votre document boy ça la makala minute mais on est là. Pese la ngai ba biloko na ye moko boye na ko nocha. Ya awe na bi ke kune ratete et sur Mayamoto ba mbote ne Mayamoto donc merci beaucoup hein, merci d'avance na bi que et comme kitoko. Ah tout ça Clégie non, to lobi to adhérer les actualités les lots to lobi la Bercy. Merci moi na to comprendre tes Clégie. Merci Olinga ko tu sabiso na ba trouble fait moko boy to comprendre que lelo nous sommes lundi. Merci à cause de ba trouble fait avant la tu continuer yenda za trouble fait. Yende mutu avant yende mutu do personnage na za trouble. Continue non. Pourquoi to lo ba bongo? Parce que aujourd'hui nous sommes le 22 mai 2023. Mais quand la muka actualité moi bimika la awa Bercy aza soki na mboka o soki na Belgique a bengi batendre un micro pour passer l'émission biso ko tokanisa peut-être que non au lobama malamu pour émission des à deux volets abandaki ni malamu amekaki ko soulager motema ya ba spiritas un peu parce qu'il nous avait dit que Azaka orchestre il a traité de Charlie Mpaka de Moutou Salatine. Qu'est-ce que tu peux dire par là? En réalité to banino na vola liboso naro l'impression n'a d'abord par rapport à Marambo Bercy au Sala. Oui. Non, où est la non condamné Moro Bercy mais mingi non condamné Goga héritier wata. OK. Pour yene mtasali. Te yem mtasali ke Marambo ezalabo. Nandeni n'expliquer biso na ce qui biso tous ali banda à la team to comprendre Bercy bien. Boni qui héritier wata na be yemoko, il n'a jamais compris ce qui était Bercy. Oh, c'est que héritier comprenait Bercy té. Et bon tant qu'on soit Bercy comme mes poteaux, et ça le roi m'to comprendre rien. Non, peut-être à Coca Colobaker, à Coca comme on a que Bercy déjà qui n'a poto ce que poto et en soutouké la motte. Ah? À Kenda déjà na wazé quoi? C'est que en soutouké la poto. Poto ba soutouké la ngo kaka. Poto ba soutouké la ngo. Mutuku ta ministre. Oui. Soit que poto mona bana pe ba ya beti li solo ke papa ke poto. Tout mois vacances. Tout mois vacances. Mon fraîche. Mais so ba outi vacances na Lubumbashi ba beti la motango te. Il y a poto za la ra mo ndenge mo bo. Bercy déjà azagi vérité. Dès le départ na yena héritier Watanabe. Bercy héritier zolé na prison. Oui. Tant héritier bimisa na prison, biso tout Hollanda. Héritier à sala ba sortie médiatique pour le bagage na bimisi était pour au côté la team. OK. Mais na sungié pour az artiste azaki na place à passe. Na reconnaissance on a peine ba bimisa na prison, place à moni pour au foot héritier bien il faut aya un orchestre. Moment que peut-être c'est qui stratégie moko boete que atala na nubola mu ya héritier sala. Moni moto asungio na moza na pasi. Oui. Non, et biso pembe mora loba ki nga komela ba leader rebelle pour ne pas kena cité ba kombo. OK. So mta sunyo na tango na pasi fola. Peu importe ata bobeba ni tika ni busu moro boye. Ya qu'un jour ce sengi ke bobongisa, boboki obongisa. Okanga madusu nyoso tuté. Ko déborder te na balangage. Moni ba petron ba Bercy. Leur problème est ani. D'abord c'est un body. OK. Ouais. À Bodé. Bodé dans le sens nini, monsieur Simon, grand garçon, le quoi à Bercy, moi, nous baignons Bodé. Zana, na, même place au comprendre que Bercy a la vraie déjà été depuis le début. Héritier a une place à passe, na prison. Oh, na famille na bango na Luanda. Ba koka ko bimisa été. Aïe, un orchestre, comment la libre de circuler.
a la liberté de circuler, tout le monde est liberté provisoire. Ok. Merci. Bakangele bakota bakimbate ke kuna otaba mangenge kuna. Ba nae. Héritier Zuye. Dans bout de temps, aya répété à Longwe. Aya sala ba libanga na ye, libanga kangi, aya sala plan mo belanda na simaboe. Ratsol est raté. Abimsal solo msusu est raté. Amoni ke simbate azongi héritier. Héritier na motema malamu wana azui. Déjà faut comprendre était nga solo na mtu mo bono tanga communauté pas pinga. Moi na moi spéga na bandenga poto. Ouais. To sola na ba kotisa Bercy mwana. Merci mwana. Na conférence. Ouais. Bercy sola. Ah, nga pena mkono mona poto ata nani amemi ata papa soto mama biso nga na tikala na luka liduswana. O calculant d'attendre hein. To ça ni to yokati. Eza makamuna ye eza vie na ye. Je m'attendais même pas que poto ngo ya pe héritier che poto be kaza vrete. Soki ku nga na libanda orchestre na wana comprendre que garçon aza vrete boni na héritier watana be oyeba te kaza vrete. Ouais. Mais héritier watana be tellement par moto na tembe toto ya tembe. Amemi na mikili. Abani non événement liboso tumbi chambre. Atumbi chambre. Bon. Yemoso ado ba eli kaya e. Rien, mais la banga silisa tumbi pena chambre tout ça c'était bon ma stratégie. Ba stratégie na endenga okimela. Ko stratégie wana aime soit créer qui en Bercy na edie. A créer qui en par rapport que a chambre ziki bambila ba lukanga na kimi. Na kima. Et simbata mona utu mundela ya protéger kitoko. Top simbata. Allez là où va combien de euros? Yo qui faut tout ça les gars 2 jours, ceux qui va 3000 et quelques euros na zone non piam. Non piam. Ah, bari la sera. Tout ce qui était. Ka ye o Bercy wana. Ka Bercy wana. Ayo kima ki déjà akimi. Bu amoni ge ba repérer place à za pour ça y pas moi sinae. Aginda utika bana sona classe nini azongisi ya mizo kuna zala na bana te obana mwasi so ke poto ebitelo liboso ya obando sara ba misala na bakoko na babysitter so ke poto ya ke utika bana na classe sokola basani ni kama kambosa na mnitu OK ayo mimonisa ba ke beta concert na nini na ville ngoni ba te ko beta concert dernièrement na Orléans Bercy ayati amona te. A poussa ba réseau quelque chose mamutuka. Oh, yo yeleki musala na poto. Musala ngo yelo salo tiki ngo poke somba voiture. Depuis que no somba voiture. Ti lelo. Mais auti koloba na alors because na be lati meza kini. Ya on lobi te ba vidéo yé Bercy à total ngo awa total ngo ka. Ya même pas 24 heures. Na yebiso ke Bercy bato ba otala ngo bo se prena la nga jo titali bango Bercy za bodé c'est un idiot. Boka ça on en cause. Ko expliquer biso idiot si na eza côté nini. Bercy a salé mission na litambo. Bercy a salé mission na litambo a simbi fait rigoler comme pas possible. Na inevi na nga mobimba. Mais tout total a de la ngamu tunasala ba yeba fere. L'idiotie en wana. Vita imanata ngo esalema ye avanda na mboka ba chokwe parce que ba parane ba bangole ba personne mona kawana ya vanda na mboka na ba chokwe na faire gola da sala vita ima ba yeba na mboka ya succès mais sala ke aloba ke ye mtasali ke ba yeba faire internationalement so ki penenge nini na ebité na miracle nini eza butu eza na kindoki to neni wana to ebité bon wa ba calcul na bango na tuka nem te sali ke ba yeba faire or que faire avant tuka abisa qui est derrière abeta da ba zazu batu ba yebiango ba nini 2 3 ba ngoni ba troisième doigt ça va c'est vous abeta ida ba zeni yena nukuta eti mais ba makamwana yebiango te asimba jantamisi na simba Bill Clinton asimba tous les animateurs
kasi folie yango wana te omona opena mundela benga folie de grandeur yango wana eza pas simo Ok. oyo olalika bolamu ke tsheko oleki janta Oleki j'entends ici. ofandika Mais tout à l'heure, tu as découvrir que bango tout bazali pena yoy bazela jante alali pongi bazela yo alalika bolamuki atenaka bapopo moko boye okozwa ide te olalika bolamuki olobi oleki Bill Clinton. olalika bolamuki otsheke oleki selo scram aboka koyimiko lelo na mboko ya monde bakri oyo esali succès na monde bakoyimiko wana blagi te bersi aza neno na cri moko ya malongo abwaka te cri ya bersi ya danger ya vi na ye so ozoyoka yango ekopesa elengi nakendaki na feti ya banasi sikoyo nalobi boye éclégise zeisi bersi mwana biso tozolobaki ya kimi mais ye moko na langage na ye aoloba aose défendre alobi ke akimi te alobi concert abi deuxième concert oyo wata akobeta na stade de martyr ozala wana c'est que omonika ne opesi explication na raison oyo alobaki akimi te que akende kosomba mutuka abi mutuka basomba yango na Allemagne ake asomi mutuka ake Belgique asomi mutuka ye nango akotisi yango na Allemagne po ye kini raison oyo apesi yango nalobi ke na kati ya orchestre na kati ya baspiritas azali siko bino bolobake bersi akimi neni ye moko mutu alobi ke aza a traité kutu de nani de Charlie Parker qui a un problème à mutu. Quand est-ce que va kima? Quand est-ce que va kima? Pour y expliquer biso ka kimi. L'état est expliqué ka kimi. Baninga da ba kei. Bato ba memaki mutu a memaki na poterité watana be ba retrouver été. Avant 2 semaines ya ozonga la bangwa bersa monanité. Atikali pe komi la kisate place aza ba spéculation tebimaki atikali komi la kisate. Donc fallait hériter à l'autre na ndoto ke yake ndeko soma mutuka na Allemagne. Sans pour autant yo benga patron na yo. Et puis yo ko soma mutuka ndeni bino boala ba contrat na ba concert bo robeta. Yo ke ndaki poto ko na musala wana. Clégie toi la pe condamner berse on monte que quelque part pe cause la pe erreur pe ya pas goga pour ba ye poto atiki bango libre. Siko na bizela fallait pas tika bango libre na bizela non na ndenge pena ya pembe tout sur la pena na normalité des choses ouais ba pisco ba même groupe na ba la France aller ba kangel bon hôtel non ko kangela c'est trop dire ko kangela c'est trop dire c'est-à-dire donc au moins ne ezala bokemi kilit Clégie bokemi kili ba coffre bino bo vandi ba contrôler bino ba gérer ba pas na bino mais cette fois là ne ba voyager qui tout le monde héritier wata atika ki ba musicien ba tambola ndenge ba lingi ndenge ba o ke kotala mwasi atali na bizela nan sko yebisanga bino bo voyager OK voyage morobo mais yango peut permettre que berse ki osombaka temps sikoyo ndenge on se défendre ba kangyo total ndeko no ezalo rwande tozana kio to kei travail morobo peut-être en Allemagne, exemple typique. Tu commis en Allemagne, Moussala to bando sala peut-être bando sila na 12 heures. Après 12 heures, aux hommes bisiko là, donc on a droit tambolati. On a droit visiter Mbogati. Berlin vous mettez pas ça dans réponse. Aux hommes a droit mais ils ont contrôlé hôtel. Ba contrôler ni aux hommes kolo ndongo yeboye Moussala. OK. Oye musala na yo entre-temps bakenda ba mission de service oya ba costume wana ba joana ba sala na ba bureau ba nini do ba contrôler bango ke vendre place beauté oye mission de service ya lo ba ta oni ba na kin ba mission de service ba ba no contrôler le vendre na place beauté oza mukolo fallait baza ka na conscience ba na bien tu penses que ba banda comme na ba studio nini que bersa boaka bazela na programme nous sommes se faire jouer na programme ba pesaki bango na orchestre bakenda studio ba beta ba concert yo na ba concert nanu ya groupe ozomona na teokimi yo ba ngo kendo so mamutuka oyo bisa biso kendo so mamutuka entre temps mission de service makambo ya osala osali ngoti
Ye a traité Charlie Pakalingomba que ana problème. Ye na zam na problème. Ye azana ana panantique. Son problème est anine. Na goga ba beba na kindenga asake mission na lobeke. Son problème est en panne yantique. Moni classe. OK. Eza problème na ya Bercy, ana panne ya classe. Ana en panne classe. Ceux qui a kena classe, c'est que tant on a repéré ça éducation civique et morale SM Bersa bande ko sepela na cour wana ti ando ki mango eza des fois ba te belobi ke na kin aba te beba na SM ya kité jou mais c'est ça pesa cour wana na ça lo mo nengo kinda classe au moins pena ke cour SM ba ya balinga ngote ba momi balinga nga ndo linga SM na EV ba tu ko balinga mingi ba balinga mingi na ti ba cour ba français ba mathématiques yo do yoka ba na wando kinde classe yoka da mfumo lo ngana makasi na SMT zala ngana makasi na maths ngana makasi na chimie on vrai cours euro sunga on a vu no mobimbeza SM éducation civique et morale éducation civique et morale ba bala ba problème ba SM belé lo ba Bercy wana. Mais au moniteur SM on peut rattraper Bercy a outé koloba a outé ko traiter faire et tout sauf de rien mais totalika d'émission là tout monique azo koumi ça lui souffert SMT problème on SM ah non linga kuwana telo que déranger ta déranger kaka Bercy te pour Bercy apena mo ba problème bili Bercy na ba problème réflexion OK ayebika ne a nzamba pesa voix bien Baniance belé Baniance ni belé musala na e côté musala na e ngana linga Bercy sala musani be OK libange kanga libanga ebete kanga libanga yo SM bo ma SM comme na bango za ya ngwana neti ba Bercy wana bana ba problème makambo belé na mituna bango manque de réflexion manque d'intelligence manque makambo belé siko okoka ko fusionner ba makambo te ozomona ba Bercy parmi les erreurs Bercy step comment les Bercy za bodé Bercy kosana ko kufa andima ko kosana patron na ye. Et quand tu fais internet, il dit que vas-y qu'on va les Alléli. Merci moi là yo. Maliboso fait rigoler le bapine qui ngaine na zaboé. Bercy rozonga na orchestre na ngata na mona tenir ba pour bon pour na musicien. So Bercy yé na orchestre na nga déstabiliser orchestre na après départ na ba bise belé balongwalo. Yango pour moi dit Charlie so qui Hollandi ba propos ba tebeli ba ba Bercy za libabe na libabe ngona yampaka lobango awana kitu aubandela ngo lisusu yampaka abi Bercy la libabe libabe na kwa ma SM no Clégie Zeis banda to banda ki Bercy za libabe Bercy na problème SM parce que biso ba chroniqueur to salini na buzo ba Bercy sala na buzo ba Bercy to sale le côté mais c'est ko yo Clégie Zeis chaud Oye bisa Bercy nini c'est le Congo qui perd, c'est le Congo qui gagne. Qui perd quoi? Namamba Bercy, le Congo qui perd. Azar animateur, il y a RDC. Azar congolais. Azar rwandais. Azar congolais. Azar entre qu'on se le dise, ça la peu fierté à musique nabiso. Il y a animation à Mboka nabiso. Si quand on a on se perdre kakabo. Si il y a comme un babysitter na nenga mikili. Yo si ko est chroniqueur. Oh yebisa Bercy moi na nini. D'abord non. D'abord congolais mo est conscient. Donc si quelqu'un est conscience na e. Makambo oui que mission na biso batal etala ouais zela la solo lo merci par contre zobe mama ele na koki ko pesa e conseil te makambo o ngala ko conseil za makambo bana ba ekola ngone école primaire. OK. Faut comprendre faut comprendre non SM bo moto Bercy za non na bo moto te avant ngala bando pesa Bercy conseil faut Bercy azonga antique a comprendre na nous SM. OK. Comprendre quoi SM à comprendre non non peut il mutano na aza immoro iso immoral vraiment si ko bisanga au PC conseil ndeni si ko asipano par exemple comprendre to supposer
parce que le Congo est grand. Parce que supposons par exemple Bercy n'a pas de l'homme au danger. Immoralité n'est pas marara. À part oh watate oh faire été mais Bercy mon la Bercy la salle banga et kanga. Mais tellement inconscient. A même on gagne conscience. Avant peut-être après sur ma banga mususu. Et zalaka bongo so kana na comprendre que zala mututi. Oui. Et bando zalaka ya Bercy boye Bercy asali boye Bercy asali boye tala Bercy aboma mutu na mboko ka po ba shegi ba pesa ka mbongo a che trouble l'état comme akima comme problème abomi mutu Bercy azolela aolela aolela lo bibino ba congolais bo traité bo grâce mbisi la sexy yaza congolais ngambo za droit ya lobele te po il paraît que bazala entre guillemets wa Mohamed. Mais puis sur ma congolais, il faut tout apporter un plus, c'est pas naïf, tout le monde a dit non, ok, na plage. Si on a bien, n'héritier soit mon ibso au conseiller Bercy. C'est vérité. Et puis avant que poto na so solane combien de mais héritier ça va ne ko s'attendre maman ya baboy maman bande parce que Bercy ko sa maman ya baboy que neta kimi neta héritier na comprendre que Bercy aza a que so mamutu ka Bercy héritier watanabe a comprendre que héritier watana baza o ya comprendre lelo. Tu as ça 22 semaines passées au fingi ferry. Les locaux bandiso comme ça fait danger. Makamwana to makamwana bazo angwa. Makambo lu barana zo angwa. So tinda comme na ba propos na comme ça fait déjà nanu. Ozo mon impré. Tanwa yaki ko finga ferry. Na tindagi. Mutute a fingi ferry a fingi sele. Bébé mukolo ba si mutuso comme na poto ba gangela l'idiotie en moi bagangela na poto te l'idiotie en moi vraiment. Merci beaucoup le notre bête le bilaka Bercy moi nga pona na sumi na nga Bercy moi na to le bête o talo na miswa boé to komi pe na ngongo o talo na miswa boé a promettre biso clégiséis a lobby que azaka kana orchestre ya wata. Et puis à promettre biso que aoya kin. Te même à te hériter au linga sozum c'était. Oui ba close na bango. Ah. Oui ba close na bango. Na musique a comme ça. Mutima munene. Ta la main oyebi nini. C'est pas là mutima mukusa ina que mutima munene ina. OK. Mutaza mutima munene wa supportera berere. Roya lelo gafé. Lobo yo gafé même mutima wa supporter même mutima munene mukola ro bae. Héritier merci mais voilà non plus aucun conseil que mutu moko zala mutema munene oui andi maraberere abatu acceptera berere abatu na ba défaut batu soit inyo ba ko inyo pena tisuka pour accepter déjà buzo ba no trop en mona que changement zati siko ayini et comme peut tourner il faut agir. Bon, pour la Bercy, moi, dans ce tobito comprendre bien que fonctionner dans l'orchestre. Et puis faiblesse héritier comme mine. Azala mute mamnene. Ce héritier otana be pas comme zongo le roi option mo ba diembelai. Ah ba binga la mute mamnene. Mais à la paix azwa kanda rapi. Ah, azwa pe kanda rapi. Déjà kangela batu vrai kanda. Vrai kanda te. Yana batu musunza masala ba mwanengi kanda pene solo ki akangela batu kanda na n bana ngote ba mitema na bango bana ngote. OK. Mais batu lora ba biso boye so na kangelo kanda na kangelo pena kanda pour na ebinde ba supporter berera mo. Ben ça lui va le belé trop ba finger trop mais on fait que des comportement au bon fingo fele yo la lo la mgo mo fingo même mutu to comprendre que nyama o abimela wapi Simon en tout cas to éviter so ba yo comme na Bercy go merci mwana alinga te photo benga da Simon photo matse mo mafuta merci mwana to bi go yo ka no biso mais o grand garçon ça là est positif pour nous. Nous sommes derrière la, nous sommes
à la fin de notre mission. Je ne sais pas, Malobano Yasuka, Okoloba, et puis, bah, dédicace là. Non, les combos, pour la diversité. Oui, il y a démarré après. On est bodé. Olobani. Ah, la pour ma SM. Ah, la pour ma SM, Olobani. Oh, Mamto, Loba, comprendre à travers. Si vous avez un Sarah Miguel Dangote, Mokonzambo, l'homme de 200 chaba liquide. Oui. La PC Mbote, Mayatou, mon grand prêtre, là, tu as Mayatou, mon anko. Gouverneur de Washington, la PC Mbote, Mastananga, Franck Medi. Donc, on a fait un Mastananga, tu vas boire un Mastananga. Ok. Il y a tu beta ne ba makolo tu chota la match à Renaissance pour ça bena moi délinquant ba tu monara kabila ba bala mais moi délinquance ya mabe ye bena jara bato na stade allo moi libela mal maman na lo ba e biango aya stade na déco pour na e mobo orange na pembe asimba ngo ba tu ko on a lo ba vrai ba ta Renaissance. Bon, tu as la peine, nous avons un piqué simbi de copo pour grand prêtre, gouverneur de Washington. Yewana, Lelo, un prêtre. Venant à Gelo, le ciel depuis les États-Unis, un peu sur Mbote, José Awende, moi, c'est histoire, je te salue. Bazamou est belé, batonga poto. Merci beaucoup, Clégie Zéis. Un grand merci. Et puis, félicitations, na sœur Nanga de Doutete. Ok. À hauteur au bala. Bateau Botala, ils ont gâté mon bala. Ah, bah oui, Clégie a bali, a béni si va tout té, grande sœur Nanga. Ok. Merci beaucoup, Clégie, Kandena Lobaki. J'ai vu ça, Sangala. Des Sangala. gros bisous. Sangala, j'ai voulu que tu voice, non? Et c'est que ça, voice à Kanda Bondeni. Des gros bisous à toi, ma soeur chérie, notre femme. Il y a Ginette Kandolo. Motema ya papouche na ye, mais c'est chaud. Oh boy, ça c'est moi qui parle. On va attaquer. Bon mema. Motema papouche na ye, mais c'est chaud. Ginette Kandolo, la rue La Paix, Babaye, Balabala, et Bengaï maman. Balabala et Bengaï maman, une femme très intelligente. Des gros bisous à toi, je t'aime beaucoup. Déborah Miezi, la femme du pro. Déborah Miezi. La femme du pro. Déborah Miezi. Moi aussi à pro. Déborah Miezi, de gros bisous à toi. Je t'aime beaucoup. Ma fille chérie, Jancy Louonda Balobaki. Un peu de tranquillité. Nous sommes une famille, la famille est sacrée. Donc, Amaroula, Gignas Amaroula, je vous aime énormément. Gignas Amaroula, Yampaka. Donc, Ahmed derrière la caméra. Le Gisèle, merci à toi. Berly Ngamete, notre sœur, la mignonne. Elle est tous bien visité. Donc, vous s'abonnez massivement à la chaîne Abisoké aux télévisions. Vous ne serez jamais déçus. Bye. Invitation à ardoise. Mais avec divin. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Mobokoléaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.